7. Hein? Tout kaji. Tout le mayamanian, tout le mayakunyima. Maman Coco, t'as mon roi BBC. BBC a bimisi mbongo na ye. A lambeli ba golo biloko po ba golo bali na Adidas Arena. A tumbeli ba ndekone ba golo biloko. Oh, obeki ba ko lo ba bêtise. Oh bébé biloko wana, a cheka ngomba biloko. Ya ngomba ni ba golo so ba koma ba zoba. Mais franchement, oh, non, mais pas jusqu'à ce point-là. Ah non, BBC ma chérie, Coco. Non, quand la BBC te pour camarade nanga. Yo mon la BBC ça kata au fait finga bagolo. Azana kata wana te. Na alinga kutu te. Oh. Alinga te ye mutu neza ka kulutu ye ninga kutu te. Oh. Bakoma mono ko ba ndo tala na minito junior butaza golo te. Mohamed aza golo te. Faut qu'on traite bango comme tel. Quand to sasaka ba wangila faut qu'on sasaka bango. Ah oui. Garçon mo bozo pesete, garçon mo kama nyanu, garçon mo kama kiaka senji, garçon mo kama noko solo, avanya bana ofinga batu na lolenge, batu basali elo hotel. Un crevard. Garçon toi matnyanu tuma. Aga mo defa moninga sisa tile la zongisa te. Hey, tuluma. Tuluma toi ma banza. Moi ça kobi ko lela mbongo ne na panet, zo mona mwana mwasi ne ka zo lela 6 euro na panet. Na mona tete la ko zo lela mbongo na yeke. Kaka tuluma toi manyanu tuluma toi mabanza bokomi ko so neti priorité moko boye ya tala bo bangisa bato bo saka na bo solo na bango bo sa be kelebe ngala yo na biso ngala na bebe so sa be kelebe na yoti finga ba o bo sa na mo be kelebe msu bo beta na ba secret bo za makamna na ko bomba la entre bino ah pas nous hein ah non ngala to tro so na privé ah non ngala to tro so na privé total yo maluma bala toi mi panu wa masaba ba garçon saba tala junior buto azamu tout le rôle la brique azuna zona de longue moi c'est le roi ba brouette azwa pe ko pia ko azwa ko loba yo le roi ba nya wa selemba bata selemba bolimbisanga ya mutaye le roi ba nya wa selemba ouais il vient parler. Tout pousse toi mousselemba, tout pousse. Ndeto benga bon père na chuluba, tout pousse toi mousselemba ni toi mukaluka. Ah ko loba moko boye zo ko vola ko loba ba mambu imaginaire. Ah oui on dit a sala ki boye, a tumba ki bloko wana, a chaki bloko boye. Yaya. Yo kaise to banga yo, te to banga kote. Tolingande ko pesa importance wana te mais à un moment donné o ka yemo ko kofi na wana o kene ko lia gâteau zo lenga gâteau comme un bébé de maternelle ya oui kofi yemo ka loba lobi e o pot ngulu so akoti na poto fo kota na poto po kangai e bon mon puto batu ba jama gâteau batu ba jama gâteau tande ba wangile ba komi ko na ba wangile ba ridiculiser bino ba botanga ba komo na bino bo sala te ko sala makambu ba ba Mohamed ba sala affaire te ba normal ba sala affaire même bango ils ont compris que boza ba bololé ba zoba bana ba zeme kota na terrasse na banzela sima place ba komaka mikwa ba salité na mire bino so bozana ba tata na ba mama ya malonga bino ko yo manquer ba mama ba éducation. Pourquoi on va maman ba respect yo yebite que moi BBC na ebe ça vous fêter 50 ans na ina est-ce yo ko finga BBC to ye Mohamed ko finga BBC encore ozala maman na ndako ya moi ça dans son comprendre que ba maman no baze m'écoute na ba terrasse pour ce côté que na mbeto na chambre na tata na maman pourquoi ça ba éducation raté boité bana mbwa ba imbwa siko una pesi bino pena do mwende toza to pesi bino réseau ya kofinga siko boko vanda bwando finga to koyati soki bo mwende bino au moins avantage toza nango sur bino hein ya mwana ba lobaka la vengeance c'est un plat qui se mange froid au finga biso tellement ya ba lie ya ba mai ya ba makae au finga biso tellement na BBC que ma fingo ya nango lelo ya sikezade to message déjà na ma finga no nyoso mais oyo eza première fois na fingo boy
Yo tiko to kuna na kandika buka bouton ka junior mwina buka bouton mena soka zo bina nzembo afere wana agumba me comme le roi ni mutana kunki ka comme ne bouton tazo ressembler pe ka na bouton yo mona bouton za na forme ya malunga tena garçon mo longi mabe ayo pe o tcheli loba bino ba garçon ba longi mabe boza loba o tchate tamu le roi popol mon pasula kraki bon nous saka na bato bozwa siko raison bozwa siko raison ya kofinga eloko peza bingana lingaki yango wana comme ça so bofingi biso conscience na biso bi ke to ko répondre bino bokoki te boyo kofinga ba moviette ba poule mouillé taba na mibali mo bazo tambola na ba makata na bango ba bilo nyonso to ba pumbu ekenda izaka isunte y'a pas besoin que n'a pas besoin de plaquer à la minute. Et comment péter ça là, le sous-souté? Et ça là, t'es on va pas besoin de pas la bangote. Pour comment la péter le pas ma boulia ba bébé. Garçon mon boy, abamba kasekete abana koto nta omoni kanda zawana aya koto na mubutu palanga ndozo mune wana. Elise ba benga no kaka. Père Nathalie oyebi ke na dida sikuna na mona ka momimo bwe na kosa mobutu Nathalie wana abi mobutu azole ye wana abi nyonso wana na osimbi se touche comme ça la ka yo fingo ofinga muto ya yebite ye garçon wana alors bango na panel loka ba mobutu na bloka bango bwe to bloka bango na ba Jibril moi ba mobutu ba mona ngo ezate Songher Songez, écoute, tu es songaise. Songaise. Acha tout pour le belé de mon arawana. Et mon tomo kaji, ka soni mena. Ben oui. Abina simbi sa mobutu maman na touche. Junior bouton moi soana. Tala, jeune fille. Yaya, ça là qui prostate na ouais. Jeune fille. Fais sa prostate non respect. Bolole mon bali ki zenga zata malonga tata mutu le roi popol mu pasula zo ko pesa vie na ye. Ta mutu le roi brick o babeti yango 45. Azo pe ko pesa vie na ye. Yo pesa vie netini. O biso to yoka yo. O biso to yoka yo vandi zo pesa pa vie. Oh, bisoto yo karon. Taille, bien té, forme, bien té, elongi, bien té, zolo le roi bamba ke ba, le roi ba lego, on dit zo mo ba bamba ngo bamba ba ko détaché ngo pe comme le roi pièce détaché. Les éthiques. Tala, assure-toi d'abord d'être beau, hein, si tu veux venir parler, hein. Ah oui. So lingwa ko finga rabatu yo mo zanon kitoko. Oza kitoko vandi penda boy ba on a bel homme a vandi. En ce moment-là, tu peux commencer à insulter les gens. Quand oza ma display ma bewana. Tel long le roi va touche à télécommande. Oh, total yo trop hein. Total yo penda trop, total yo trop. So quand se vende la zone, bazo mona ye na ye. Comme manquer ba respect, bazo mona donc ko ye penda nda l'équipe ba tunyo surtout na ko manquer respect. Yaya. Azata bien té, aza malonga té, qu'on l'a tapé, on dit, on dirait que tu la bilamba c'est coup populaire. Bilamba, la bilamba, bilamba c'est coup populaire. Na âge, na on yiba mutu 600. Moi, en plus, on yibi na moi la moisi. Zoba bololé. Moi, ça doit rouler. La rambon, on a ok, makawat. Là, moi, t'es comme le lambon, ok, maka TikTok. Ok, maka po sonye kanga ki na ba basket. Taba basket roi boîte. Kozi ba basket tango ma longa tika ba basket neti ken pia na la tsaka bana na e. Tala makole comme le roi ba boîte. Siko na peso pendo ba raison oko fingi la bat, oko fingi la bisu. Siko so ko fingi na lo bon tu as la raison ou tu as une raison au fingi la bisu. Pour au fingi ndo fingi absolument saluer le côté. Nga bongo ba no simbate.
Kasamoko sans charisme, monoko solo, aéro lia gâteau, yo kase ni gâteau de longolo mauvaise haleine. Gâteau quand on lia quand on tika on a toilette. Encore ba lobi peso ko vandi o bando pété mi kinza longo la nzela. Mais zo opé sa vie na e. Que on a médecin que non on a médecin a traité non ba pour moi mutu. Ta schizophrène. Laisse-moi te dire, on a un problème à démence. Ah oui, tu as la porte de la folie. Libo me bandaka bongo. On va dire qu'on finit à un désordre. Yo a le roi libo mat. A monika mutuba bambele libanga. Yo bongo. Au finit à battre une sans ma fingo, sans dire au moins la matin mutapade bando finga e. Libo ma yangwana. Le début, on va le début de la folie. On rappelle mutaza à la porte de la folie. Yangwana comportement zalango. Yo mutalibo mat. Na pire espoir mutalibo mat. Si on a deux parents, oh, bazama mito et ça, la deux parents, on va interner. Pour ma mosala, que ça schizophrène. Tu souffres de la schizophrénie. Laisse-moi te le dire. En tout cas, va te faire soigner. Kende penda va soigner yo. Et ça le grand. Et ça le goût grand, et ça le grande. Parce que tu es une fille. Au soin, on a bassi. Au moins, c'est quand tu bisouat. Ambika mo baba si le wa biso poli boso pe sala mama longati po ba opo bima na bango pe ozano pe malongati pardon on a ngana loba na lobby yango wana donc si ko so fingi au moins na pesio ba raison ko finga maintenant si ko ko finga biso ya ko finga biso dans les vies bongo en tout cas nga pende bando simbate bando simbate au moins aujourd'hui je t'ai donné une raison ko finga biso. Garçon sans avenir. Yo za mutu pena abakozo apeko bazu cerveau na yo mutache canapé ache lit ache tala dressing tellement ta tête est vide. Mutakocha pena ache canapé ache véranda ache dressing ache salon ache banio canapé à anglais. A t'installer pena na cerveau na zo tambola pe. A chepe la piscine. Tellement dans la tête vide, Yona Mohamed. Oh. Tala. On a lobby, il y a des gens qui ont la karaté. Oh. Ko finga biso sans raison. Et l'autre, c'est le BBC. Et banité. Oh, robando finga. Oh. Batine, chaque fois, soit va na Mohamed, ba ko finga na BBC. Et l'autre, c'est le éviter. Ye Junior Bouta kase nenga bimsa ba grona nga na bang. Baby, Junior Bouta, opengat. Ha openga. Yo kase nga ko no banga. Garçon vilain boneti nga ko bang. Ozana mu no solo. O ataite, o no mukuse. Yo kase nga na ko bang. Wano na poba ya len. Mam papa, Luka Persil olia. Luka Persil. Soro lingina sungi o luki perso luki clé clou de girofle tient na kata mai o toki so tient na mai melaka et longolo mauvaise haleine après o ya to bando swan ozo souffrir non na mauvaise haleine o ya o swan o lingo boma ngana BBC na munoko solo toni o ebite ba minoko so msusu le ki makase traverser ba téléphone na o lingo boma ngana BBC toni zoba bolole kanyama Chitu chan obaga chanana. Ko suwa mno kwe o wela ya ko loba araba no solo ane ya ko traverser bila be kaya o boma biso faut ça on deni o vandi pe o lo encore ba téléphone som da no ko solo peso ka téléphone na mo kufit de baga po ba TikTok wa o WhatsApp ne mais so bozo sala on ka esika moko mais même Mohamed ala nga kufa na no ko solo no Mupenda kalumaka manyano kaka pila kaya la tumvi. Moi mon solo, il se permet d'insulter batou. So papa batou ba bango batou bosana bango be kelebe. Ngala BBC to sa no kelebeti. To sa no kelebeti. Ah non. Ba o sa ba o be kelebe peut-être ba o répondre te nande mo finga ka biso azo finga ka ba tini la ba street. Oh.
Tout ça, ni dans la BBC. Tout ça, comprendre été. Kofi Ngabisa, comment comme ça, et comme il le la messe, so ba fungoli live ngana BBC ba chibwana. Finger. Ba ngana BBC. Finger. Oh, ya. Au monde yo, aujourd'hui, je vous ai donné la raison de nous insulter maintenant. Maintenant, vous pouvez insulter. Et on n'en a rien à cirer. Maintenant que les choses sont dites, vous pouvez insulter. Même si vous nous insultez, j'ai compris que vous n'avez pas des neurones, vous n'avez pas de la matière grise, vous n'en avez pas. C'est juste des idiots, des ignares qui font des mêmes bêtises. Il y a un monde qui zoba ma casse au bobimisi yango. Naba wangle ba traiter no ba zoba. Ba yebisi lili babat. Ko sa ba bêtise o ba ninte, ba bloko ye Mohamed, o nani ki zengwa Naomi, asana ba sa ka fere. O na batangeli ba kombo ya bato ba ka kote ba code 16 ans ba deninga ka fere yo ko sala kote po eza lobiso ko sala te. Même na bango ba compagnie boza ba zoba. Mais bon, maintenant, panel, qu'on dénigre barou, qu'on finit à batou, d'obino dans un talana mouta zobe, ma cameleki na orchestre jet set, ba suspendre ma danseuse, on la bombe artiste na e atu ma kamangwa ina on la panel. Tala niveau qui zoba. Tala niveau qui zoba. Ya okaza bongo nda ozwa visibilité, ya ozwa visibilité, tatande na sambio na kumbio awa. Ozwa visibilité, te visibilité zali kama aura. Pour ça, vous avez une visibilité, même Kofi, on a un gars de zoyo, wana. C'est un peu Kofi, on est Kofi déjà, à Moutabet à Scrabble. Kofi n'aime pas des idiots. Kofi a autant loupé, a compris comment il était. En que nulle part. Kofi aime des gens intelligents. Kofi n'a pas zo, ba pembe n'est pas en matin. Il y a un moment où recadrer, ba journaliste, c'est belé. Sur le lobby, ba faute dans français recadré, yo. Il y en a qui zeng, il y en a qui zo, ba non, Kofi qui est noir. Ta garçon na poto a reçu tout la gâteau. Alors bah bazo que la ngazu apona leki gâteau mais dans le niveau ya bassesse. Dans le niveau rapenda ko mutu garçon ba boy ko pipi ezaye na mutu. Pipi na nie vanda na mutu a raison raté. C'est le raisonnement na eza ba insulte o ya ko finga bato. Voilà. Et là on a gagné le bayango wana. Maintenant na pesio et nino raison o ko salate wa ko finga biso siko na pesu yango ya joko sekate a finga na bébé c'est trop to lekisa ngo trop to tali trop anga komisa ngo habitude balobaka chaque jour n'est pas dimanche chaque jour n'est pas dimanche mutu mwaza na nyena mutu ana pipi na mutu ya kasi ko faire kene wa pour ko faire ko vantwa bo bando ke na ba français abando expliquer ma classe bo ko kango te potanga pété. Yango na ko finga ba liba maba maka ko vanda bo na argument boyo banda ko kalke na ozala ngote argument na weza ko finga basi mais wana mama na ndako na ba bref na lobelo mon ko pendant na tikaka parce que na bo sima na ba innocente kizengi mania nuka senji azumu tu wana lokwa banya wa selembao azwa ko vanda nango pa ya ko finga batu pe na loyenge ewo tu pusu to amuselembao tu pusu to amukaluka siko finga mubumbu mwana pota su ya jo mwana pota su ke la gâteau zwa niveau ba gâteau kutu etelenga na wana ngaso na sombe na ka ona tika na bana ku ba ko rango so te ba lemba ko ba tika na somba su gâteau te e ko ba ko ya ba bana ba nga ba fraise na ko ba ko vana bana na frigo na el sali des jours ba liengo so ba liengo une par ko ki ba nga ba ko souté a so te la gâteau ba gola ba ko la ngaso pa na leki gâteau balinga olo yate bagola bazoke langa zuwa po Kofi azwingai na komo travailler na Kofi désormais na komi directeur ne marketing te ya lo babiso ke le zuwa po na gâteau tala niveau ki ya chi dingi ora ba chi dingi maniano benga echi tatakana ya déjà la boulangerie a qui n'était pas ya déjà les gâteaux
Comment on a passé? T'as la moutala t'as pas servet sur le tali servet tu vois na ouais pas servet t'as raison pas boire qui les balles bambis ma koufi. Ba servet à la tara. Aux autres appelle la servet au maniano. Au sur pas boire qui on les balles bambis ma koufi. Mais ayo fin abato. Oh, papa là t'as bien. Là t'as non bien. Comment sont ma bilamba bien, bilamba propre, bon sa teinture. Ya jo yo la lito ba ke au sana 2h du matin. Oh. Mi pour que ça na ba ya finga bato na yenge. Netinga bo. Lisumu kana sala kipo. Na memela bango biloko kolia na sa yekutu te na memela na payer te ponga na yebe na payer te. Na yebi na payer te na memela na payer loko te na promettre pe loko ko mate. Ngana même biloko na ngana kabeli bato bazaki la na libongo. Na moi ba onde bazo na on essaie de ça les lèvres biloko na memela na ki tu nge ko diate ole na oteti o akanga ki ya olia na motutu siko bato pe na memela biloko ngo pe balia bakufa akoka pe bebe mo pe te dala depuis na memela biloko ngo bato bakufa bazate bato babela bazate bato pe bakiba bandako na bango te ba ko te pa na ngai ba ko vandi pa na nga bazapete siko yo biloko ngo na memela ki wana o esala yo mutema pasi o yo na soki soit disant soki Mohamed soki ni oza soki musulman soki po dire so biloko te soki pende na azana musulman yo sala ki ba dendo osaki suna nini ngo kuna lukasha na kamunde yo benga ki na benga te eloko te yesu ki ye junior wana okende ko lia so na after na sko na after buno tune ba biloko balamba ki soki ba check ni na kati bona after vous en n'importe quoi. Est-ce que vous avez bébé, regarde ce qui est méchant dans l'histoire. Ayebi ke ozana entreprise dans yo eza restauration. On livre à Babiloko. Mais tellement ba yo détruit musala na la kata panel. O ko lokate. Non, la sorcellerie c'est quelque chose Le sorcellerie, vraiment, c'est quelque chose. Oh. Oh, mais ça tombe pas la barreau. Salama qui te zabérese. Pour moi, on a qui peut bien. Ngana yebi na makutu ye junior moté. Gola ana mama BBC. Yoto yebe no na YouTube. Yebe no na YouTube. Ngabina yebi kutu sute. Yoto badeno na YouTube ngana yebi na YouTube. Na kambo to sololi pa ya jo likambo sila ki ya jo tolobi asengi kutu ba excuse pa na yo ke na osala ngo sute mama na sutu kabu na moni ekuna bazo finga ba kati kuna bazo finga ngai mama wana ba mama mikolo bazeki so na delà de 40 ans so de so la foza na seba 40 ba mama mo beso na kokolo ba note poso na lo ba neza kola na zo se ferme na omo ozo modire ngaso kipende ngana mama bana ngana mama na hote na za mama bana non, maman, M Gola, ce qui M Gola, ce qui Mohamed, ce qui n'a. Junior, naza maman noté, naza maman et ban, nana, nana, ban, nana. Ah, voilà. Comme si on a biloko na mema. Ko wele la ki mama, on est bazara ba mama. Biloko na mema, biloko na pesa yote, na yebi yote, na kabela ono pelo ka ko lia pete, non pe na lesa yote. Biloko na memela ki yo pete bato balia biloko wana mutu moko pa pesa nga rapporte ka kufa azate mutu pe o pe a déplacer na ndako neta kimia eko kote pa na nga po alia ki biloko na nga beli liboma ou bien langwe nga ya komi ko ya na ndako na nga azate siko ça vous dérange à quoi naka mo abino ya moko natala na nga ka yo boy natala on ya bi en tout cas papa Hervé vraiment franchement côté muso sala biso bientôt yeba na bato côté muso pa tunga biso te tu as écouté na bato musulia sur la parcours à vie tu as tous les calasos banzela monter bébé c'est ba junior wana na kichasa ko alingaka zala mo meme saki domestique a memela biso ba saki ah oui mama papa il veut onde mute komi ko sangisa ba na ba zo ba bolole mo ba kizengi oh afini biso trop oh akuma ka so ba vandi na Mohamed wana ba fungoli panel ba ndo finga na BBC oh et là to sali bango e banité Junior, on a parlé de Yadjo. Et c'est le cas qui n'a pas ngope.
a continuer pe makambu na ye pe makambu ne pas continuer total la kango pe sous te na yebi kute makambu ne le kana sous kuna makambu pas sta la ranger na bloka na pas yo la bloka il faut la tension na bloka c'est si là qui nango to lobi na e o to koka ko ba tozaki pe biso moko te tozaki pe ba te belé to lobaki o to koka ko ba et c'est si là qui nango ikama pe si là qui nango to voyi na biso et si li ngaku na yebi na nga sute so ba sta la makambu ni mais par grande surprise kana ko nga ka bato bakomi ngata o kuna bazofinga yo lamba so biloko soko chaki soki nini soki bamisusu bakindoki soki mama mukolo boyi nga na mama na yo ese nga na bota yo moi na zo balokwa mama na yo te papa nga na mama no te nga na bana ba bac plus 3 na ndaku na bana ba bac plus 2 na ndaku nga mama na yo ti na maman ya Pinas, na maman ya Claude, na maman Bobiche, na maman ya Lourdes, na Priscilla. Ah oui. Toi na maman bac plus. Toi niveau la binonté. Mais la maman na no ba rater l'éducation la bino. Oh. Ba maman mikolo, so na maman mukolo bana ngaya yote. Yo za maman na yo, benga maman no maman na. Bonsoir Papa Rolls. Papa Rolls bonsoir. Boni bino. Bien, Papa Rolls. Yo peux ça va, hein? Ouais, ngolo. Ouais, naga. Nga na lobelo ko mobo. Vrai mobali, chose apena mobali, ba ka batanga ba kombo. Ba biloko ya ba clash wana, ba pick wana, na comprendre te, baza mibali ou ba mibali te. Là de 1. De 2, nga lobi na osala live, na loba na mingi te parce que na bino bana assez. Lobi na osala na live. Na lobe ya sije mususu Junior olanda biso na sia zo mbanga na yukanga yango so na moni osali live o mentionné kombo ba pick wana yo Mohamed deux fois yo ba makamusu ate ba mamba zawa Mohamed surtout Junior yo na mona ko arlo moi teti dans l'action na ngana ona leki teti o moni or noir awa yo zo finga tu mikolo na ko yebiso ponga na yebi or noir banda kala apakuta ya bolingo na bino wana ezo boucher bino mitu akwa azo balolo na mbetu wana ko biloba miso ekomi lokola mutu alie kindoki na kimokolo ekomi opeso biloba comme ça tokotala or noir ndenge na expliquer yo ndenge za mokolo ya mama Marie Makiese mozo bimana koko nao na suki wana soki na yoki osu na lobango bien na live lobby à partir à lobby na live zone na lobby yango soko sa su genre ba la joana ozo boka ba clash ozo finga ngai na yo to utala na nyako cédé po or non ako o monde na préparer des jeux locaux na bana ko ba sa koloas na miniature mais ikizala ebiso internet le kangama biloko nga na osala ye o moni ya yele na non eza mukie o na sali ya préparer ya or noir oko baye nga ndiko loba moi mobali wa ndoki na or noir pekisa Junior pekisa ye aza gaulois oza gauloise pekisa akanga mbanga na place azali wana sozo ukanga akanga pena mbanga akonga mbanga te lobi na osala dernier live na lobi la suma kamuna binote omonde zabu okobaye nga yo na Junior ngana ba matière na somo ya mbonga matete na makamususu ya somo ko fingo nga na ofinga bose pena au noir okovana pena ko paso zo sumba osumba na makila ongana suki wana so ozana mato ya koyoka boyoka boluka kimia Mohamed yo oyebi na ko expliquer yo oyebi makambo komela na privé non na occupé hotel na tiki na nga waza mobali aya susu ya koloba nga lobi na nga mingi te na lobi ka bongo na suki lobi na ko clôturer ngo na live na ko bongisa ngo bien au noir pekisa Junior yo pena na zo luko na mwinda na luka pena na provoquer bino na makasi na ba botanga komeme botanga te Junior bouton soki mele bouton Junior bouton yo na or noir moi c'est na mobali beaucoup en couple or noir aussi pela na ngate oko ina nga yo koloba mwana mobali aza demo merci beaucoup nga kiti na nga botika malamu merci Papa Rolls merci beaucoup Papa Rolls na lobi neti Junior wana
lokola bino bosala bassociation na bino bolala na kalala na kuna bokanisa bato nyonso ba camarade na bino non bakanisa bato ba makambo na ba makambo basi ba mona na makambo ba lidobi basi ba bolala na makambo na ba bêtise na bino bokanisa bato nyonso ba camarade na bino non tous on n'est pas les mêmes game on joue pas tout ça na jardin mon côté oh so boza ba vie na bino bosala kana neti junior est-ce nga na kabela biloko olia est-ce nga na sina benga na invité oyo olia Moukoni n'a pas une pensée même au travers ça même attend le cerveau dans raté. Comment ça fait-il yo vanda? Ngana mimela na ngayo loka ko liate, o liape yo mo lobi ke na simbate, na liapete. O liate simbate siko tu te déranges en quoi? Yo mto liate o simbate, ngana yebi na ngayo te. Na mimela na ngayo pe lokote. Ngana no to vana te to sola bo na o memelo loko lebi na o kabelo loko lia nante. Siko yo mto yo lobi no pe bien. Bah ayaki na biloko ngana lia na ngate pona kante o lia kité. Alors mais pourquoi tu parles? Ne parle pas. Bato ba lia. Ça une femme vraiment. Yo ceux qui aiment Gola, ceux qui aiment Gola, ceux qui Mohamed. O lobi oza musulman, o lia ba misunité posa musulman. Si posa musulman, o lia qui no pété. Mohamed aime Gola te Mohamed. Pourquoi parler de moi? Hein? On va dans nos simbi biso na titi de ko finga ba mama mikolo ba nene. Ba mama mikolo biso dona baba na biso na bandako. Tetoza bana na biso ba ba mama mikolo bana biso ba totangi si bana ba classe ya kafu ya malonga. Kaka bien et l'autre côté toi na bana ba na plus. Neti yo na publicité. Junior ana publicité. Comme on a Mohamed. On a son raté éducation. Ana âge ni 25 ans. Mohamed, net yo na 25 ans. Moi nanga akoya o matana pale la TikTok ata mkomoti. O mona no mkomoti. Moi na ba ya na TikTok to a ofinga mama muto ya TikTok. Akoya na ete. Moi nanga liboso. Akoya te ya mibale avana na ndaku na yemo ko na minute na zo ebisa. Avana na ndaku na Lyon. A travailler kana kata entreprise de société ya voiture. Aza na otina te na concessionnaire. Hein? Il dirige concessionnaire mobimba ya ba voiture. Azana tina na yote, akoya wana te, il gagne bien sa vie, il fait sa vie. Bakoya te. Ayani na TikTok der obeta ba masolo na ba TikTok. Bakoya te. Oh, siko yo vando ya ofinga nga. Pendant que baba zo ofinga ka biso bana biso baza kuna na ba université kuna bazo mataka se ba classe ba bac plus ezo ko mateke zongi. Pendant bi wana bino ba mama no ba rater éducation na bozo ko vanda ko finga ba mama ba tusu po ya rater ba éducation na bino. Ceux qui yo Mohamed, ceux qui na M Gola. Ceux qui Mohamed, ceux qui na comme ceux qui junior ngana na 3 licenciés mibale na katanda 4e yo à université bientôt là. Précis la université en septembre les 4 précis à une classe d'université. Natika kana mwana moko ko na classe d'unité. Donc ngana nga camarade na ote. Siko mwana nga aya ofinga mama abinote. Ata mkomoko to mona aya ofinga mama abinopo jamais. Aya na ofinga mama abinote, ofinga ne tata na binote, pa oyebi ne ba mama abinote na ba tata na binote. Ayebi ne bango te ofinga ne bango te oyane pe na TikTok te bazana bango pe na TikTok te ayebi ne pe TikTok te akoya pe na TikTok pe te akoya na Facebook te akoya na TikTok te mama ya biso bana bazala ba TikTok te o bana biso bazaka na boboke no luka bango na ba nino na ba LinkedIn na TikTok ofuta bango na se na ngayo loko te na pesi na ngayo pe biloko ko lete biloko na memena na nini o SNS na yaki na benga ki na bino ke nazo yelo biloko ko lia yaka ya ko lia Kindoki. Kindoki. Nyosa ko bebse la muninga musala. C'est pas normal. Vous avez normal te boypoani. Hein? Vous avez normal te boypoani. Vous avez normal. Non non camarade noté. To kuta na biso na nzela te to tambola nzela moko te to bimana ni te to ya pe te. Ba ke no luka bango kun ba ke no luka bana kuna na. So ba na tito ba omuna bango te. To kuta na te to zara te to solo la te na yebi na ngayo te na yebi kutende ni soko sere kamba. Na yebi te. Na yebi te ndoza. Nga na yebi na ngando yozate ni wana kuna na yebi te na mona pe bino pe na didas yango pete po to kutana te to za ba camarade te to yebani te na zape na nga bezo to yebana te po intérêt zate ya yebana na yo na eloko ko bakisela nga pe eza nango pete mais na roka moi tu parles de moi je ne sais pas pourquoi tu parles de moi nga na nga mama na yote moi na nga Pinas Claude Bobiche Lourdes na Pressé siko yo mama no nga na ko mama no ndeni tata na yo na yebi ete po ya ochanga zemi na yebi te po na oleka pe na dira tata na bino pete siko tu parles de moi bazana pe na batata ngo ya
caractère mo boza na ba cerveau na bino ça la caractère. O kapenda ko de bata. Boza na ba cerveau na bino. Boza na ba cerveau na bino. Ba makamba boye kamisa bato vandi bozo tala bobi un garçon soki mwana ko boza ba bébé. Ba bébé o baza pe ba respecter. Boza pe ben poli. Yo bébé muke boye ozo finga mukolo. Ozo finga mama. Yo ebi kenga na mama. Mama ba respecter ka e. Comment yo vando ba no finga mama bato. Mama nga sa ine yo lote. Obali ko finga e mwana pa mama ngope. A fingi pe mama na yo peti. Po yo ya ko finga mama na ye. Siko, est-ce que Pina ça finga mama bien? Que de finga mama no? Hein? Priscille la finga mama no. Po yo ya ko finga mama bon. Franchement. Kindo qui veut bêter. O kapenda ko libome eza volonté. Yango peut être vivre. Di mo liboma e bébé c'est eza volonté. O ba na bibisi mbongo na ngai. Ba salo eloko te bo bando finga bango. Na sombi biloko na ngai. Na sengi ota 1 centime te. Na lambi biloko na ngai. Bandeko bazola na libana na malili. Na mimi biloko na ngai bana na mboka na ngai zakati na ye na ngo wana. To na mboka loi. Na mboko ba pesa muteloko olia na loengete. Ata kutu médecin o azana na ba papier na ba document qualifié boye so ka peso ki ses yeux azo peso ki si azo so ko rassurer que ki sazo peso e biso kutu santé te le problème te po a oza problème. Na lambi biloko na nga na bengi yo te na mbongo na nga transport nanga ni nanga avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de ninaye ko pesa baninga bolia. Yo olete. Siko ça te dérange à quoi? Dis-moi pourquoi ça te dérange. Et ça là que somme pour bino bato kabarate, ozo kamwende mutu comment ko yo kabela bato biloko belé bo fele ka bo sambongo et kamusakio. Parce que vous n'êtes pas habitué à faire l'échange ou à donner, ou bien vous avez sympathie, vous avez dit, yangwane les kelakio. Donc, pour nous, on a yo, pour pas payer sa mutubilo, bongo, fallait peut-être un sou na tekela yo, peut-être un sou mona he, bénéfice mo bezaki na kati, ou bien de bossa, ma kangu, na bino, ma bala, na bino, mais melon, le roi di kangu. Le roi na yaki na gratuitement, mes frères, mes sœurs, manger, yangwane ne dérangeait que kamusakio. Non. Non. Yeah. Eh, y'a un dérangeant qui yo, au moins qu'il y a grave. Pour yo l'aime c'est pas non l'aime sous moutalia raté, y'a un dérangeant qui yo c'est que somme. Hein, y'a un c'est que somme peut-être, parce que mouto a yébiki, à quoi kabela moutelo ko y'a kolia, ça lui dérange pas. Hein, nga bat ba kolia ananda kunanga a gratuitement félé. Nana bat ba lia ananda kunanga, na lamba bilo na pesa. Mama nga na juif, akaba bilo ko ba juif. Donc mon abajouf basara basada kabanini nous on fait ça parce que c'est la tazoka moi gâteau ya Kofi yango moi gâteau pour faire morceau gâteau voilà pourquoi moi qui je comprends maintenant pourquoi ah oui yango moni akama iko pesa biloko bongo felete pour azoka moi gâteau bébé c'est niveau choqué na kamwe ben oui peut-être votre gâteau bazoka moi na ya Kofi le qui soit ta ko le qui ça Kofi pas à Kabela Moutou gâteau, est-ce qu'ils ont quelque chose? Ils ont rien du tout. Kofi gâteau, comme ça dépasser même temps à ta 1000 € dans le gâteau. Est-ce qu'ils ont Kofi quelque chose? Non. Pour ça, la maman Kamsoubo réfléchit ça. Mais tu vas éviter la bango, tu éviter la biseau de l'ingabison, maman discuter dans le tenga, on essaie de dire, Titi, pardon. Eh, bien de la crédibilité. Si tu connais ta qui c'est un live, bébé c'est un live. On a bien entendu la bimene bana tonga zagine kut nanda kute nazo benga na tukela ba message. On a dit que non. Na moni o tie message mo botuna que ça la live en tout cas la limite ça la live one. Na ba na motif à live. Na butu to solo li trop na titi o motif à live ça bonga bilona je vais pas. Ne fais pas ça. Et c'est tombé pe juste pe ça li pe bien quand nzambe nenga za rapper. Ah ça ne pe live en ote ala mugi ne pe na tonga. Abimi na epeli sous akena epeli sous barande voyez aux on est kana boutoir hein là ils vont passer mi on tenga bon c'est bon pe ne pesa mi te vois ina biso mais na kamwe ba boka bakati kati bino kuna mais na bébé ça me mena batu biloko soki atia soki loko nini na kati soki nini yo soki makila bino ba bata maboma est-ce que maboma schizophrène dans monde bango mibale wana bana problème de double personnalité non na oui que na teli bengabi oh vous êtes des malades vous avez un problème sérieux hein na mitu na bino hein parce que na poto lokola batama boma na poto to yeba na raté quoi en plus biso ba congolais to ndimate so na problème folie to ndimango te mindele so mutu so ça bientôt mona oh lui là ou elle là la tête ne marche pas ne fonctionne pas
Si tu n'as pas toutes tes capacités, il y a tout en place. Il ne faut pas mêler tout le monde dedans. Et bien, quand on a ça, on a ma salité na batu mususu. Quand ça maman, maman, non. Oui, Niki. You de so benga maman. Parce que maman na yo longola bilamba na misu na ndeni. Hein? Vous avez ma bombe na mitu na bino, hein? Ça ne va pas vos têtes. BBC na ba parcours na bango ba mitakala ne batikala ba ngo batikala ko mona ngate na ba parcours na bango mitakala ni BBC bo mona bisote na ba kebele no bo sala na ba golo za ya ko cho abima ki na ntela abima na te bo mona na BBC na quantité. Donc vous nous devez du respect. Na ba couloir na bino ya basangisa sanga ba changa na bo sanga na bo mola kabiso na BBC. Oh bo finga ba tuka bo mutasalo loko et le gars a fier au bête la motolo. Gola la zati quelqu'un na cause. Ndo fingi yo finga mutu na cause. Na fingi parce que aloba ki kama. Mais yo bando osala ba jeune wana osala wana totala koka boy. Totala koka boy. Au moins yesu chicha sibiti. Et où meli BBC? Au moins aussi ka BBC ngabi bon tika te bakanda musu pesa ka ba mérite ango neti yozo mérite kanda. Ah oui. Bakanda musu ko sika musu mutu fa mérite yozo mérite kanda na ya mutu te. On n'a même pas besoin de crier pourtant na otalo kanga titi pardon. O ba le manga ba te na bonanga na linga ngate. Na linga ngate ndeto boyela so mama Sylvie to boy te bongo te yote. Oh, faut de soigner na kasona na battu surtout yo soigner. Non, ba ton peu soigner mon banane. Hein? Banane juste. Tout ça ba camarade te to ebe na biso te. Yo sa makam na faire na quoi na yo. Biso to sa makam na biso faire na quoi mko to ko kam na mtakangi bisaka na yaki. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous c'est maîtriser? Hein? Au quoi au juste? Il y a rien. Tu as un problème na bino te loroté. Vous venez seulement insulter. Ben insulte en et ba na mutu na makoloté. Ngana nanga kamano teto yebani teto zaba muninga te. To muninga te yaya. Oh. Tout ça so muninga te to lekena so parcours mo te to lekana kapete. To vivra pe vie mon côté. Ndeto zano wana. Junior to la no bando to monte. Et c'est ngano to reva bando to monte. Ezala yeso ki Mohamed so ki M Gola so ki na. To la no ba rêve mon côté. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Au matin qui kuna to lobby le kamepa yajo et si depuis ma kamepa yajo yo so moni biso to yeko beta sur le kombo na non o sa maramna c'est ton problème toujours mona mono de ozo sa ba live na yo kuna na batu na so ba na ngwana salaka etali nga pété et loko pété c'est tout on s'arrête là. Allez yo junior na yebi na ngate si ba mama na biloko kolia ezongisi bwe tala bazo ba moko bo mi bali bazo ba magamba biloko kolia. Vous avez peur de donner les gens à manger? Non. Ngala robo ya opesa kubanga opesa batu biloko kolia. Bino so bebi na bino teke ba soigner ba relation so keni. Non, moi je peux pas donner seulement biloko kolia. Non. Hein? Bon ma yete. Bokzara bazo ba mombo na kamo bino. Hein? OK au lieu la restaurant. Nanga na restaurant différents ces années. Ba lo okenya so ki after. Na after bilo ozai kuna bolia ki bino bolamba kyan. Boyebi mutalamba kyan. Bozaki pesa zo lamba. So bokenda ba restaurant po bokenda zaka ba restaurant ba congolais. Parce que ta bokenda kuna bat balamba kuna boyebi bilo balamba. Hein? Vous parlez de tout et de rien et vous parlez de n'importe quoi. De n'importe quoi. Vous voulez toujours avoir des conflits avec des gens. Na comprenez bien entendez beaucoup ça ba conflit le quoi bazo call ça mbo na banque. Beaucoup ça ba conflit le quoi bazo call ça bilanga na azo sopela bilanga mai po ekola. Or bato muta solo a limiter ba conflit. Muta solo a limiter ba divergence na ba ninga. Bani non. Si vous voulez toujours avoir des conflits avec des gens, vous cherchez maintenant bo ça ba conflit au bola na na bango, boyeba ba mitakala parce que bino quoi bo minansa ba na mitakala, boza ba mitakala ba makangu na bino boya ozwa na ba TikTok. Na montara vous croyez que tout le monde Exacte. Non. Bon, si la bébé to changa mon papa, po mitaka les ate. Ngana mukolo na bino na koza mutaka na ngana pesa bino te ko bana ndeni. Et quand vous avez mitaka la bateau bolala na bango de près ou de loin. Bo saka na bango parce que bo miye bozo tambola nzela moko. Ngana biso na bino to tambola nzela moko te.
Tout un boulot là mon côté. Bref, on écoute un gars peut-être sur le numéro n'engagez pas battre belé. Bon moi na chichi numéro n'est pas battu. Alinga numéro n'est pas battu. Te bilo on écoute bakabela kai traversande pananga. Pananga après qui pananga. Nga biloko langa nyonso bakabela ngele kapa BBC. Attends bon mozo mutakabeli chichi mbongo. Faut traverser pananga. Alinga na été. Pour la gaba makambo bino ben politesse ya ko manquer ba respect. On va ka BBC na pesa numéro na pas mutute. Na pesa nga numéro na pas mutute. Alinga numéro n'est pas mutute. On va ka mbongo ba pesa pa na o pesa pa na ba pesa pa na pesa. Mutu nyoso tu o kabela chichi mbongo ya ke pa na nga. Ya ke pa na nga. Lem soupe na vanda boy ngom na obenga e mutu ba bengi nga pesa nga mbongo no boy na pesa. Hein? Oh, pourquoi? Parce qu'on évite seulement vos histoires là, des politesses, les minons bozana non vers bateau. Parce que quand vous avez les numéros des gens, vous commencez à manquer de bateau respect. Voilà. Hein? Vous manquez de respect, juste un peu dans le côté à cabino, biso to quand ça tous ça frères et sœurs, à tout moment to coquille peut-être là pour qu'on appelle un problème au combien en moninga peine à privé, au solo na elle ah na cause appelle a besoin maman bébé c'est la dicamo, to solo nga bateau na solo na bango baza poli envers moi, on reste poli, on reste courtois. Quand tu es poli, je reste poli. Mais bino, malgré mouta ça les forces à la poli na bino, après ça bino ba respect na bino taki ba na mibali. Vous voulez pas? Mou comment te noro depuis to so na nebo. Mou comment te so na el bishobo. Mou comment te so na nef bongo. Mou comment te mais bino bolingi kozala kotoyer ba tout juste pour manquer les gens de respect. Non. Pour manquer les gens de respect, oui oui. C'est pas normal. Vous avez pas problème montrer sérieux dans vos têtes, je ne comprends même pas. Hein? Oh, on est courtois, on est poli, tu as dit que vous avez pas la mibali, moi, on va respecter parce que t'es un homme, et ça, un problème même à acheter, et ça, un problème que non, parce que t'es un homme, on te respecte, là-bas, nous sommes mibali, na banda, kuti. Tu bien, là-bas, on a ma politesse, tu respectes, parce que, avant moi, mais je les respecte, parce que, comme je dis, âge, moro, boyo, c'est qu'on a respecté. Quand quelqu'un déjà plus de 18 ans, c'est ce soir là, non, mais c'est ce soir, non, la téléphone. Na bien, papa. Ah, ben, moi, on est papa. Tu sais bien, moi, on est mbali, papa. Oh. C'est pas normal. Surtout sur le téléphone, pour moi, les cas, papa, tu vas où? Maman, je sors. Ok, d'accord. Quand il fait porte, non, qui fait porte, oh, c'est pas normal comme ça. Vous venez seulement inciter les gens pour rien comme ça. Non, 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 non. C'est pas normal. Si vous vivre dans la société, restez chez vous. Hein? Quand vous savez pas comment côtoyer les gens, restez chez vous. Laissez les gens. BBC. Des schizophrènes. Des gens qui souffrent de double personnalité. Binemi na biso awa eza ba binemi o ba combataka faire point barre. So moni kena mutala makile ya bino zo simba te bozo koka ko se cerner te. Trace ton chemin. Ah oui. Surtout ceux qui mutala pas toucher ka yo ta provoquer ka yo te. Tika ina nzela na ye. Vous touchez tout le monde. Ah oui. Boye ba ndenga ko zapper ba tuté. Oui, c'est pas bien. Bah, la visibilité BBC. Non, c'est pas comme ça. BBC, parce que, ma chérie, parce que Makamouya Mohamed, et Salami na panel ya Jo Oyebi. Bah, tu es belle, nyo surtout ba matakena, ba moni ba ngote. Ya Monica ngana yo. Oh. Pourtant, ton fille pété, tu expliquer les choses, il était là. Il pouvait contredire, soit ça d'accord, on a bissoté. Tel que, comme c'est une poule mouillée, à moins moyen de se affronter comme c'est une femmelette, à qui on fond la panelle, n'a pas que de Rolobakuna, une vraie femme. Abandaki on a Mobutu, ngana eko kanga na Mobutu, so yipsa Mobutu makaba bêtise na mateli pe na panel nef. Non non non, c'est pas comme ça. Arrêtez ça. Na kiti na ki na ngapi. Et les ki na ngopesi na makaba aussi va passer là on a autre chose. On a la tête même on dort pas avec toi dans la tête. On pense même pas à toi avec dans la tête. On a la minute makaba na okatela mutu. Et ça même à tête à niveau na okututé. Mais toza makaba na musu do so ana BBC na ba problème na ngeze tunza mutu. Zambi. Seigneur. Mutazo passa son barrage vers na yo na mutu na yo ko lekale na katiketa mutu. Est-ce que c'est son souci vraiment? C'est pas son souci. Eh. Yuzu la watu bakamula mutu mutani na souci na hôtel. Vous parlez des gens seulement parce que vous voulez parler des gens, c'est pas bien. Mon ko bo se cerner hein, bo se canaliser. Bozana babatu na bino bo se